yeah, yele oh yeah, yele oh yala. Oh yele oh yeah, yele oh yeah, yele oh yala. Ok, toujours à l'attaque, quoi qu'au centre, l'insouciance de l'enfance, les parents sur la défense. J'avance sans crainte, droit dans ma tête. Mon être a des droits en ce qui me concerne, je fonce. Je connais pas de limite ou presque, pas de censure. J'ai pas demandé à être là, donc je veux tout de suite. Alors quand tu trouves que je suis la suite. Ndeko na biso député Mbao a vu les canisi. Alors qui va arranger code familial, ndenge zalaki makambo ba doki, va voter loi moko que république mobimbe sika ville ezali. Enveloppe wana kopesa ezala $500. Na bakati ya mboka musika de ba wana kopesa $200. Pona yo omoni likanisi wana kitoko to mabe. Soki eza kitoko, avantage na mweza nini. Soki eza mabe, les avantages ezali. En tout cas, merci mingi ndeko na motuno tunengai. Topesi merci pena ndeko Daniel Mbao pona loi oalingi ko tsango na niveau parlement. En fait, likambana eza elengi pesa malamu mingi. Parce que tout le monde a bandeko mingi bazana difficulté ko bala mikolo yo na wetali dot. En tout cas dot soki eza muke nde nazomona e banene na $1000. Ko bana $1000 ko matati ba 3000, 4000, va même $5000. Ndeko bala ne na ba difficulté to na ngobo salaire kuta fonctionnaire ba futa fonctionnaire moins de $100. Bon so kabile lo aba no kangisa tia bala ko sambula bon pa kangisa mbonga na bala. En tout cas mebe ko na oyo ndeko Daniel nga faire voter on a parlé mais ça qui toko mingi. Po ko salsa bandeko li bala ko ma plus facile. Tout monde a mboka mususu net na poto. Li bala ezate ke mbala zo bambongo ebela ko bala te. Tam mususu mo les deux familles ba congolais quelque chose ba pesi na ba na proba bala. Mais pas na biso. Donc et comme ko tiana makambo ezalaka te ba ko ba chate. Mutazo bala bazo senga e ba moto bazo senga e ba biloko belé d'autres ko ya ko leka donc et l'équipe andelo. Je pense que ba ndimi loana et que comme applicable et ko za malamu mingi. Mais nebi ko za passe na ba famille. Famille ne ba kata lingala est-ce que ne me kamal pango est-ce que l'état tonga le pango est-ce que l'état botelanga mwana pesa nga facture na wana e ko za ma passe mais l'état a l'accès que yaza l'état a s'imposer que loi est applicable pour permettre que ma camarade a allégé na mboka na biso avec $500 mutaro bunda a kangisi pena d'autres pe awiko bala facilement mais ndenge zalaki liboso minimum en tout cas depuis que bana moins 1000 et banika na 1000 komata donc ceux qui étaient na 500 batunyo sont que za malam ata président république la ibatu bana mama ata président république ngo bala eza $500 ceux qui yo moni za mabe lobela biso tina nini lobiza mabe papa ngana moni ngo mabe pona nini tango bango bayaka wana na enveloppe wana bakoya bakoluka bamela balia basepela soki balete bakokende bakomo critiquer moi ne pas que na libala et il faut dépenser et kasi eza honneur nanga d'accord mais boye yepe ndenga lobi ke dote ba réduire en na $500 kolia ezalaka pe soute komela pe ezalaka soute oyo ba représenter bien la famille moi c'est amuke ezala mingi ndenge ni bolia kaka yango bo sepela na yango mais maman kobala mwana si pa na yo so bala mwana mwasi eza ne honneur na yo ti eza honneur nanga d'accord nga na osala dépense nanga na ndenge sengeli na ko dépenser pour na 10 personnes bien ka famille restreinte ya nani ya mobali mais ndenge ba yake belé wana oko sa dépense que au-delà ya 500 wana ya pesi kaka pone esengo eza esengo kaka ya ngai ou bien eza esengo ya famille mobali pe esengo na nga dans un compte ete batika mutu na mutu ba exagérer nde ba prix te to réduire ba nani montant ya dot mais oya lobi à 500 na 500 te ya ko commander mutu te po mutu na mutu aza libre to na démocratie mutu aza libre ya ko senga pona mwana ne na ndenge ya sepeli bon programme ça na ngobia do apesine ida bien que ko bala fekita mais à part ko bala ngo ba makam ndenge zotambolela la bamboka ngo social malama ponika amonika ya lo ba to $500 pour no bala donc mon opinion aza député o ya poni ya ngwana ba député musu ba ko sala makam mususu me ya moni wana kwa monike ta mususu bana basi bele afanya na bandako bazana ba fiancé ba ko ka ko bala ba moté pombongo le ki cher ya ki tyango na bia ki tana 500 est-ce que ça m'a fait
bon longo yemo kandi muta voter on yemo muta chango to longo gouvernement azokende nango po voter po ekoma général na bato nyonso bana ba docteur yo moni yango ndenge bon ane na ida malamu ane na ida bien mais akokokende nango nango problème te mais kuna na gouvernement nde makambo ngo ekendelelaka est-ce que voter lo yango sikoyo so bavoter yo omoni avantage eza nini bon so bavoter avantage eza nango bien parce que bafie ebele baomotelingana mpona kozanga mabala bafasila libala emata baya babalaka lisusu te bon ekofacilité mpo baya mosusu azwi mwa petit la na ye akangi mwa masheri ne bavandi baconcentre mpe vie awi nasepe na likambo nani alobi nasepe na makasi mpo kisasa basi bakoma bala ba 1500 mais mikindo oyo azwi yango nasepe nango makasi akontinue kaka ndenge wana avantage na yo emoni eza nini par rapport ya alobi puisque l'état eza mokolo mwana mais mwana utaka ndenge libota moboti soki atie 2000 ya alobi ofo ekoma 500 $. mais l'état eza l'état soki azwi décision yo kolobani okipona yo papa omoni eza malamu eza malamu avantage na yo mpona ngo yo omoni eza nini avantage wana eza malamu mpo mwa talo ekiti mwa moke mpo bana biso bakoma kobala ba 1500 $, 2000 $. Mais c'est trop. Donc ça ça va na mibali po ba ça va. Oui, eza bana ndengo wana. Mbote maman na biso. Mbote papa. Nakuti maman to ye par rapport na loi moko député na biso Daniel Mbao alingi va voter yango et de la fixer ningi na mboka mususu. Par exemple na Congo Brazzaville enveloppe wa pesa kana libala ezalaka $100. Ya le biso peut fixer et comme na $500 pour na moto nyonso. Ata mokonza mboka linga ki obala. Faut $500. Mais d'autres kokisa tu dis que l'avantage nous c'est la kawana za kanango pembeni mobala ko soutenir na ndenge nyonso lingi mais enveloppe ndé de la $500 on a yo loi wana moni yango eza mabe to za malamu ça malamu par rapport à quoi nga na mona yango mabete nga na mona yango eza malamu par rapport que na ngina lo bambonga libala esila te moi ça ko bala akena libala famille bazaka na besoin quelque chose na poche mobali wana moi ça banaka pe ko sunga libota na ye na mbongo e ko uta na ndako na ye ya libala ata ba pesi $3000 ata ba pesi $500 nga na moni na différence moko te po ba oyo bazo pesela bango ba $500 wana na ba oyo bazo pesela bango ba $3000 différence exacte na sens que non $3000 ba jeune lelo misala eza nango te yango moni ke no ba jeune bakomi ko umela ba kanta kanzela mukuse asente azwi mwasi yaka to fanda pona nini $3000 kokokisa ngo ba kokana bango te mais $500 ero permettre mu jeune nyonso alata alliance apesa ba droit na famille ya mwasi na ye pour que azwa mwasi na ye pamba te en tout cas pona ngai na moni nango mabete po mbonga libala esila nango te po ce qui va payer moto $3000 est-ce que elingelo baba zongi simbongo wana o babalelaki nini o babokolelaki ba parents na ye jamais ba ko parents ndenga bokoli mwana mobali moko te akoka kozongisa mbongo wana o babokoleli mwana mobali moko akokango pour $3000 est insuffisant kaka na dépense aux parents asali pona mwana ya bokole banda botiye kino atangisa ye justement pona nga eza nango ka symbole donc $3500 eza ka symbole 500 nga na moni nango mabete eza ka symbole pona nga kutu peza nango kaka malamu. Par rapport na biso on est des jeunes surtout biso ba artiste toza mako souffrir surtout pour na corps point na ba famille be de to bimba aventurer. C'est-à-dire famille et bio déjà moi na bango na sens ozolukela na ndenge komeli ba 4 ba donc oyenet osomba mutu oyenet osomba mutu loko abiso to débrouiller toza ba jeune artiste to débrouiller olukimbongo koto il faut chama tos na maison pour lobi peso ko bali olia il faut continuer ko lia on comprend mais ba komba komi côté kabana parmi côté kabana donc il faut ba $5000 ba $10000 honorable Daniel Mbao. C'est des gens messieurs qui réfléchissent bien depuis kala obisoto yebi soka kanisi bongo pourquoi pas bato to kinde ko bali pa na bango ba fungola mutema bazala simple pour biso peto ya to tika ba benga biso te ba aventurer pour ba holanda ka biso pa ba leki na bango na ba yana bango ya ba maître ba kuluna mono na leki na eta l'aventurer wana mais so na $500 na ande na abui
na boulé qui na machine à presse na machine nga déjà il y a transfert tu vois na une personne ngai si on a 500 $ même dans la campagne je peux aller lui faire quelque chose mais ce qui est 10 000 20 000 bon supposons qu'il n'a pas si bien mbongo après lobby mbule zobeta we na ndaku nanga so na bengani o lobani pour boter qu'il nga de ande kuna bino esili lia mela me kolala na ndaku nanga te sors chez moi. Mais honorable Daniel Mbao, il a bien réfléchi, c'est un homme à remercier, vraiment. Sincèrement, il faut tout commissaire, azamutumo to pesa ba grade. Vraiment donc idée wana ekota biso na mutu batekaka mutu te. Ko bala biso to ebière to kola ba parents na biso ba minganga na mama emo. To ebi que ça juste un petit cérémonie. Ba batiki ba makasu ba sali bolelo koma 10 000 20 000 $. Après yango soko yekola na ngalia mela zongi pa na bino. Ola la te po tekelenga moi on a déjà en sombaki. Mais le roi honorable Daniel Mbao Sali c'est un homme à remercier. Donc biso to betele maboko. Bon, na mona ma bete na mona malamu etant aider le sous ba jeune. Bana base belé ba komo telenga na banda ko na biso mona jeune 5 jeunes filles na ndako ba bala ka bango te. Pona nini mabale ko ma cher. Moi muto akuta na $1000 $2000 azoko kate. Tantôt na moi bozu ya mke wana zui yana mutu na $500 wana ake bala ngoma sa zomona et pas moi sukuna kenene ta ke tourner ba vanti ba ko ke bengana e ba ko ke mona e ke avanti o aye la biso $500 moi na biso tanga beti de belé makambo belé moi na biso docteur moi na biso abo donc na ta wana mutu amoni ke moya okokana ba na ba $1000 na ba $2000 ezate mais député wana je peux merci mingi ya akene liboso po bakisa lisusu moi penser lisusu po na biso ba jeune po biso ba jeune lelo na ba pasho to okuta na ona mambebele to ko ba mbongo wana te to na ngopete ya kobala wana te papa biso ngana sepeli makasi po ndenge bakitisi yango bongo bandeko na biso ya basi bazwa pe mabala po mibali babanda bima soki bayana bataxe bango bamontane ebele mibali ebele babanda kokima talaka possibilité ya mbongo na biso eza ebele te yango wana nde nazane sengo makasi ndenge bakitisi yango bongo donc yo sepeli na mobe kwa ya député wana li na sepeli makasi ekosala kibolu ngape na bandako na sepeli vraiment ekosala ke ngape na lunga na ndako na biso tabiso papa linga ya oso yo me azobanga abanga banda obanga makasi abanda obanga siko ndenge basali boye seke ngape na sepeli kete na za libala bon eza mobe bomonga na apprécier yango eza kitoko mingi parce que vie actuelle ya lelo nde vie ezekendele alors surtout tali sur le généralité ya bana basi ba parents alors parents soit tangisi moi na e aza ko exagérer prix ya dot donc alinga récupérer même ba minerval na prix ya dot alors so ba selelo au mot que non ko bala moi si ezala pena adopter na l'état $500 ngana ko apprécier ngo et puis exagérer au mot de qui na biso bato peut-être au monde na mwana batu nazo ko kina ko difficulté te parce que nazo banga prix ba rochelanga mais so ba chelo $500 je peux avoir un 300 naké pour négocier les restes étical d'abord comme 500 et ça le cambo sambate pour mutako bimisongo di kumba la moko apesi so azana mais ba 5000 6000 torozo api ba msuku ba mo senga ba écran plasma ba msuku ba ko ba groupe électrogène bon nyonso wana nde omoni mabala ya lelo e koma yaka to vendre des trop na kisasa donc moi sina mbal pe le roi to zo kana moi peto ba parents ba moni que non zo simba pe mwana ba mo moi ba che pe pression wana exact bon yo mo pe mobali consciemment ebi que na mwana bato faut na se préparer na kende avec combien on a zo gagné voilà le résultat ça pe mabende yango wana on que le trop de filles baza tozana mabala ya ka to vendre trop de filles pe baza ba shebango parce que mbala zo banga lelo ya fiancé mais lobi kuna dote sali nini et dosissement solo atiena tout la musa ça d'ailleurs et lelo wana yango moni eza pe na freinage tozo benga lelo moni ma célibataire en tout cas moni ba célibataire zati moni ba célibataire na ngote mende makoki ya kobala basi par rapport ba mbongo ba senga biso to komati lelo kanga ko en tout cas si pe na l'état adopter loi wana to betela mo maboko des fois lelo mo fixer ndina ba Brazzaville na ba mboko mso eza ya biso mutu mutapesa mbongo dot mutu mutacha dot na prix na yo ya lingeli musu zazenga dot ndende katikata lupango boso na bali mwana yo na pesi mbongo katikata lupango ngana na sombito monte ke noto sele mo zalati OK na dot ma mbonyo so eza papa bokilo bando ya na ndaku ba frère bando ya ba semeki donc eze foi lo mo feza la ezala égal quoi côté ozotegela nga yete ozotegela nga te zaka moi symbole soki pa ba lube ezala ke
na bamboka biso toyebi ke zaka mwa café lo mwa bamungu amelio pa na biso ami ça ne va pas. Ça ne va pas na Kinshasa ya omoni ke non, ya on otio loba ya omoni ke non. Et comme on m'a célébré, que mon m'a célébré dans la côté, cher n'est qui trop, il y a un moyen de bas les athées, cher les trop. Affaire à d'autres en tout cas, quand on a revoir, na sengi pe na ba botio yo bazana bana na bango. Ce qui l'état fixé, mon beko wana en tout cas ba boudangote, ba boyate, et ça pour na bien ya biso nyos. Atabata la te kono kingani babala ga na 6000, bon le longa mwana nga ba na 7 et que ça le loro ta ba peso $6000. Basombi mwana otezaka mbongo oliango esila onga kolobaka yango. Vraiment d'abord merci beaucoup pour na mutuna. Na sepela d'abord na député na biso wana mutu abimisilo wana. Na sepela na imakasi. Donc aza raisonnaire. Pe nzambe pe abakisele ba raisonnement boy bien. Pona nini? Azosunga ba kinois surtout. Ngai na biso baluba na mbujimai bazo bala basi na $500, $400, $300. Soki mwana mwasi akokisi ba 35 à 40 ans to benga ye atuli mais ce que on a Kinshasa na mwana bana basi basali 40 ans 45 ans 50 ans o azai pana bango avandi vraiment d'après moi je vois que non a sali bien pour ba o bazutula kawana batula pété bazo pe valeur bakena libala eza commerce te ya ke bateka lokola mutuka mwana mwasi akomi lokola mutuka akomi lokola ketch $1500 $2000 c'est quoi libala eza alliance mbongo ebimi pour na deux familles aux familles na aux familles alliance wana ekoti za la teke ezo déranger mobali na ndenga ke alingi mwasi na ye pour abala ye mais monto bazo senga ye et troubler mutu azangi moya ko bala mwasi aki azolela lobi papa ye mwasi na ngana zangi ye akei na tristesse akei mwasi atikali pe après akomi ozwa bazemi azuzemi alongoli azuzemi vina ye nyonso ebebi likolo mbongo papara na ye ba taxi maintenant essentiel ndenge basali $500 wana papa na ngai na sepeli makasi wana o akotula akozala te o akovanda na paka juma akozala te o akosala yaka to vanda libala yaka to vanda baboti 5 bana 10 bana bazu ata dot te wana biloko wana nyonso ko vide na député vraiment bien ba zo ulo wana ba chango en pratique ezalaka boui wana biso nsto kozala marié basi nyonso bazala marié baleki na ngape bavandi na ndako bazana libala te leki na ngamoko ayaki na fiancé papa taxé montant $1800 na moni mwana obalo na salaire senga pas tellement que ce n'est pas mon problème na me retirer mais normalement na sepeli makasi wana déjà na yebi bien bakobala leki na ngai wana bakobala yi pona ngana moni ezala ko ba longoli nga charge so ayepesa ata moi 1000 essentiel ba longo tande to nyoka ma to zuna oteka na olesa bana wana elobi esengeli mwana nga ke na ndako na ye bazwa ye en charge ne bazwa nga pe mama na ye na charge mais akokisa pe mbonga dibala akokisa mbonga dibala isifika ke alonga ndako bazwa ye en charge na sepeli ndenge alobi bongo donc pour na yo $500 les avantages qui golongola bino bana nanda ata moi 1000 ata 700 ici ka longa teki mwana nga teki ona teki ete na teki ete na lika ke ba longa ba pe ba bazwa en charge ne ba tswa na pe na charge ya lobi za la 1000 te 700 te yabika etika la 500 pour na libela ata 500 eza bien donc on a eu ça sepeli sur 500 pour sala nini 500 wana sozu 500 pour aider bino ke bana bino bala bon ateki ete na teki ete na sepeli ke yepe bazwa en charge donc ndenge bana mibali bayaka epa na yo tango sokomaza mwana wa mwasi so il facture eleki chere yango babangaka bakenda donc sepeli siko na 500 ekosunga bana mibali baya kozwa mwana na yo yango wana no na sepeli nga mpenza tinde na aboye na sepeli fort na eloko wana ebimi epa député wana aza mutu moko oyo akozwa bakoencadre ye puisque aye na idée oyo ekokokoma neti mboka mobimba tosalela yango puisque eza vraie idée jamais libala ezalaki no jamais libala ezalaki no oteka mwana libala eza tosungani mpo lobilobi tokomonana lisusu mwa moke na nga mpe so ebanda okende ezalaka bongo donc tosepeli na eloko oyo asali donc tosepeli mpena makasi neti nga naza na ambiance makasi puisque avec $500 eza kitoko penda kitoko asungi biso bato zozanga mais avantage nini yo moni na
Avantage non, avantage eza ebele, avantage eza ebele pour moi si batekaka ye te. Moi si akena libala pour asala libala suka suka. Donc bozo sungana entre ba famille. Donc ezanga ba avantage te. Avantage eza pour to bando sungana tata ozana kati ya libala. Mais so bo facturer nga ebele ebele. Lobi akoti na kati ya ndako. Ako bandolia nini? Ako bando sa nini? Donc normalement avant nga so na pesi moi 500 na zana moi 600 moi 100 ego tikala. Moi mbungu na ndako eko banda pour bato badamaka. Na sepeli fort vraiment. Donc selon moi na somo na weza bien parce que ba jeune fille ebele ba bani na ndako donc ebele ba koma ko bota na banda ko ba para au mona moi ça ko kisiti ba 30 ans 40 ans na ndako ba para parce que mon bala ni na likokia o pesa bon wa libate pour eleke ebele au mona ti na dot akokisi bilo no so coutume na dot budget par exemple $2500 c'est pourquoi on a ba miso so sente na e atiki ne pona likokia o pesa mo wana ebele te atiki na bonanga donc eza bien vraiment na CPL na moko les avantages pe pona biso les vraiment avantage les avantages pona pe ba jeune garçon comme to koza par exemple non 2500 na moni ki akosoma bilo nyonso biloko alibala pa pesi dot ata que bon alibala eza déjà au-delà ya par exemple eza déjà au-delà ya biloko basengi donc les avantages pona biso ba jeune fille ya mobile azo ko bibisa nda na pas bino eza volontaire o volonté pesa meli nyonso te eza vraiment volonté makasi donc comme on a mon mobile aye na famille aye ko se présenter à Bali yo eza neta longo charge na famille eza vraiment avantage makasi na CPL vraiment na seulement na CPL eza bien eza vraiment top. Oh yele oh yeah yele oh yeah yele oh yala oh yele oh yeah yele oh yeah yele oh yala. Ok, toujours à l'attaque. Quoi qu'au centre, l'insouciance de l'enfance, les parents sur la défense. J'avance sans crainte, droit dans ma tête. Mon être a des droits en ce qui me concerne, je fonce. Je connais pas de limite ou presque, pas de censure. J'ai pas demandé à être là, donc je veux tout de suite. Alors quand tu trouves que je suis la suite du récit, éclaire ton ignorance que d'avance j'excuse. Venir au monde sans être consulté implique des droits sans contrepartie, j'insiste.